la lancer. Non, pas non, ok. Voilà. On dirait que... Voilà, partagez, likez. Bonjour, beaucoup tout solo là. Bonjour la famille CC, likez, partagez. Tout solo là, nan, tout solo là. Nous avons une image, tout ça na pasteur Nabiso, Deniles, pasteur putain, voilà, tout ça na sœur Nabiso, Marie Missam, tout ça la Peignel, tout ça la Mamou international, bateau bazo, lukila bateau ba problème, vérité zoye balate, vérité zawapi, vérité bimelu wapi, il a été partagé. Bon, tout ça là, dès qu'on a biso, à tout soigné ensemble, yende akoloba biso tu pe toyoke biso pe tokoloba o amona dans la posa obenga abengi o amuni dans la posa o commenter a commenter voilà tous 19 personnes bo liker bo partager et ça la bien. Allô maman, on y va tokende. Oui, allô maman lobana. Bonjour à toi Laura Nadège. Partagez, likez. Oui, ma chérie Lobana. Ok. Mbote na bandeko nyonso tu o bazolanda biso. Mbote maman. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nalingi nasala analyse na likambo oyo ya Denis Lesi. Oya Marie Missam. Oui, oui. Tolandi émission ya Marie Missam ye moko esika zoloba na journaliste wana. Et là on a page, et là la page. Journaliste Eza, journaliste na katote ma chérie. Journaliste Ezali Paulin Mukendi, le grand charisme. Voilà. Yewana. Voilà. Tolandi émission wana. En tout cas, na 2005. Nenga salaki émission wana. Déjà moi ça 11 ans. Voilà. Aso détaillé bien. Bandeko ba yaya basi ba mama, bandeko mibali pe basi na bana bo funga matoi bien. Bazo local. Bolongo la siko sentiment. Botia siko mayele na bino liboso na bino. Botia mayele na bino liboso na bino. Boyoka onga na oyesa bino. Mutu ye moko. Alobi azoloba. Makamba vie privée na ye. Papa na rit vana kiti yoka nga bien. Apousa la banda. Apousa la banda. Bon like, bon partager la famille, please. Laura Nadège, Pernel Abima. Maman Abima déjà na ebi, merci. Loba no maman. Sikoyo. Alobi ke abala ki vierge. Na mission oyo ya muto ya nani o kombo nani? Paulin Mukendi. Siko Denis Lesi ayekoloba ke o Marie Misambu abotaki na libala. Abote na libala ndeni. Ye moko na Paulin Mukendi azo ebise vérité ke ye abalaki vierge. Mama zana katote po biso toza koto ya Marie, oui. Mais le problème sont na zongi koto yo lobi. Pasteur Denis le salobi bo. Azalaki na libala. Mais na libala nde wana yango akozwa deuxième zemi. Na kati nde libala akozwa deuxième zemi. Première zemi oui to yebi mais deuxième zemi. Voilà, auto bengi grossesse. Oyo babombaka bana ezalaka mibali. Oui, c'est ça. Bato babomba bana ezalaka mibali. Mwa mokeli susu basi o babomba bana ba o babala mindele. Soki amipataki ne avant azo mobali ya mundele. Wana basala yango abombaka. Mais na normal boy.
mwasi alobaka toujours ke aza na mwana. Marie Misambu ye moko azoloba ke aza na mwana moko. Rite Misambu aza na 11 ans. Le 13 mai eza anniversaire na ye azo s'apprêter pour akende na Londres. Au deuxième, troisième euti wapi. Papa na Rite yokanga biye. Tozo yoka ma chérie. So, lelo soki Marie Misambu aza ya kofinga maboye. Quelque part yo posa na kati. Voilà papa Barite. Voilà nani papa. Voilà nani papa Barite mutaza na kati. Rite Misambu. Voilà. Soki ndenga kendaki po na réfléchir ke na ndenge abala Marie Misambu esengelaki atikaki ye po akende luka na Angola. Voilà, kino luka mbongo. Akomi na Angola, amoni oya kokai komona, amoni mwasi mosusu ali pa asali ndenge nini, bandeke na ye na Angola. Mwana mwasi abatu vraiment atikalaki na ye na droit. Abandeka kosela nzambe na ye, azozela kaka papa mwana na ye. Yo latisi Europe. Honoré ye. Donc oyaki po emprisonner vie na ye. Oyaki po asalir vie na ye. Okomi kuna, okebala mwasi mususu so poko sa vini nango ya ye. Tant nyonso to aza mwana mwasi o perdre o fait perdre ye ba temps na ye nyonso. Alors ba répéter, apesa répéter asini te. Papa tela na komi wana te. Papa Rite Misambu. Comment papa ngona na so bosana? Ngapi. Ba komela biso bato bazotala, ba komela biso kombo. Papa Marie Misambu azolo ba kombo wana. Soki Dieu donné Serina. Bala mwana mwasa ba. Omoni soki ya Marie Misambu azolo ba kombo wana. Soki Dieu donné. Nazo ko bien. Lokola yake ndaki na Angola tiki mwana mwasi bato tamulai. Na oya salaki, oya botisaki, oya zongisaki. Anyways, Marie Misambu tina ndenga zana zoloba ke azako loba makamna ina batu te. Conseil privé na ye. Conseil privé na ye. Et s'il pète, maman ya fui du sud yo, mamu yo. Moto na rezo pele la yo na moto oyo makambo yo bimisa. Nano sisi te. Oye susu na makasa mwana msusu. Sikoto loba nini? Troisième mwana, ou bien kaka mwana denile si wana, o ya zolobela, yango yo zolobela. Mwana ni boluko fanisa mnona bino niente. Sikota mwobi misa malobana. Na muto aza na bomoi, o azonsela bino, ou bien pona na muto ya za susu te, azonsela ka bino te. C'est triste, hein? Pourquoi t'as un bon comportement, boy? On a YouTube. Papa na Rite, les cas de mission, hein? Papa na Rite, les cas de mission. Répondre bateau que obala ki moi si wana vierge. Les cas de mission, yebisa bateau que obala ki moi si wana vierge. Asaila to mobulu te na kata ndala libali. Oyo sala kuna ya sala ngoti. Mais lelo mwana mwasi ya batu. Tina sia mabele. Azo sibira ngo. Teleka babaka. Makasi. Tina sia mabele. Yaya na okoko yoka be mission te pona omona ke pendant que tozotangwa na mabele oyo. Na okoyoka be mission te nazo zape yango. Ezo sala nga mabe. Pour ce moutazaki na bomo ya koko se défendre. Mais moutazate. Deni les on a problème nini? On a problème nini? Bakomi, mais papa ya Rite Misambu comme on est papa ado. Voilà, papa ado. Merci ado, maman Margaret Tiembo, merci.
Partagez, likez, s'il vous plaît, la famille. Oui. Yo, papa ado, papa, plus. Papa ado, mais les cas d'émission, quelque part, on a mikumba ya moi suana. Quelque part, on a mikumba. Tant on a Denis Azo bimisa maloba boy. Yo koko sa l'émission te. O ko télématé. O weleli ko so enveloppe ya rythme samba. Na moni mona na ndeka bali. Na ezangi pete veste na olati. Azimba. Les campes c'est mission pour la Marie Missamwe. Les campes c'est mission Les campes c'est mission pour nous à la kimia de toye bisoka bongo. Pour ça na kimia o lateli veste mwana na ye. Les campes ça beni lesi. Mwana wana lokola yo yebe sika ya sa. Toza poso bimisai. Toza na posa obimisa mwana wana. Pendant que ceux qui muta kufi. Muta bana babimaka. Ata famille yeba kite me bana babimaka. Tebi muntu moko na bon na ye, abotaka na bon na ye. Me mukola kufaka mwana bon na bimaka. C'est mon papa. Mais ayako bimala liboso cercueil. Yo lobi ki o balinga kite nani alinga kite. Yo moka to bandaki na moka yo mope mto pesi réponse o balinga kite na ndeni. Deni le sifo bimisa mwana wana. Deni le sifo bimisa mwana wana. Ozo sa n'importe quoi papa. Na mona kalanga yo kaka. Oza méchant. Oza vrai méchant. Mission yo surtout yo ozo sala na mwasi na penyel. Moi na bala moi ça bala na 18 ans. Na ba poto partout. Moi na soit commis à âge à 18 ans. A commis majeur. Je ba bali na 18 ans. Essaye ni. So ba bali na ba 18 ans. A commis moi si lokola sakine na ye na ma teta na ma yele te akoko batel ba na ete. Ya sali moi si ya dino ba benga ngodi. Ya YouTube. Et c'est là m'a camé à mes mamans na YouTube. Et puis par exemple moi si moi déjà keba. Attention à na mobile donc azaka moi si moi déjà identité na déjà c'est mon ami. On a nani o comme on a une penyel. Ba qui était penyel. Penyel te. Tu es si ma pas mal. À cause de Mike Kalamba il a balaki. Par compassion. Mais ozomona te mama na ngai pe ndenge kombo ezokende ke penyel Mike Kalamba penyel Kalamba. Ozomona te valeur à pasteur pe ezokokita ma chérie. Ekokita te Nicolas Jezabel wana ekita te. Oh wana yaki pona ko détruire Mike Kalamba. Pasteur Denis Salobi ke Maman pasteur Denis Sabi ke za mikumba ya Mike Kalamba il fallait qu'il apese éducation banzakala. Ezaki dit maman ezaki question ya Mike Kalamba ite après sa éducation il est pas ya peine non parce que maman neto za asa mwana pasteur asa mwana oya bota mesika lilobeza osoyoka asa mwana moko déjà asa mwana moko ya ba merde c'est kaza ko yoka ba parents na été ba parents na yé ba eba ke mwana bango oyo aza mwana moko impossible. Mike Kalamba lokola ba mona na ke ba vane se quartier moko se ba kola ki wana bazalo kwa neti ba parents na ye botika na ke na luka mwana moko na kati ya nini na bo toko makala lokola famille yango pe tombwama elo moni famille yango on nga to pe sa valeur moi si nini yango o ba beta ka imba tate moi si ni babi Natama Yesu kutu bambate pesa maki. Dito ikutu ekati maki. Na lobi boe balobi pasteur amana ko beta e lokola bakanza. Otala fima bakanza te. Ala kisa biso mukongo ala seso mubimane no. Mazwa seki photo ni na wana malakisa. Mike Kalamba moi na demi ya ko so sentir na ba na ko beta e. Mais tout le monde déjà gifle
si mutu na kati ya bureau wana ya centre wana c'est que yé pas de to ka ka jifla mai kalama c'est que jifla mai kalama un comportement on est agressif hein fondation ya mabe Peniel a déjà la fondation ya mabe fondation ya Peniel a déjà mabe tant tozo yo ka parti akuna onza mafongola batu misu eyeti la Kishasa ndama zotel sabino déjà comportement ya mwana mwatso na ndenge ezali mais bozo comprendre kaka te bozo comprendre kaka te bino mokanisi ata banani par exemple lokola nani Nadège Mbuma o banani bafani na kati ya ba mariage mabe ezalaka te ezalaka toujours rose jamais mais okomona bango te babima wana baloba eza na bato misusu mpe babala bango jamais baza na banini o te baza na batelefone te okoyokela yango kutu wapi yokanisi ntango babimaka liboso no bomona eza na bato nyonso tu yo mwasi foza moto secret comment ça va ça bien comment ça va tout va bien mwasi libala nde ye wana ata mobali balobi bima lelo kanga biloko no bima ta mobali abimi yo yosinza molobi mwasi na mobali basangani baza motu moko mobali nanga lobi na bima nakende wapi obani mwasi akundela nga na kobima sika yake kitisa motema na ye eza bongo kotala eza bongo vraiment yo mbata soki eloko ni ebongo yaza yeka mutali bongo bo ayeka na bamoka bandi kobeta ye pukupukupukupuku non omoni mbata oyo alakisi kuna ndenge ye mutaza yako onde baikala mbali wa epwa otema na mutu aza na silence epwa aza na silence azotika nzambe na ye ayibundela ye ye aza na makasi te parce que mon Dieu mon roi les ennemis sont nombreux ye aza ye moko donc nzambe atelema abundela ye c'est comme ça maikala mbali okocomprendre yango comprendre yango mpona mama na biso mpe mamu omoni teke mama alobi ba n'importe quoi mamu vraiment bomi biso mpenza oyo mwana paster mokunda yo ye vraiment alobi n'importe quoi ça ne va pas yaya zonga na yo Kishasa yo penza mamu yo penza tina ndenge tala zonga na yo Kishasa kolinga te mbonga YouTube ozi ozolia wana ozolia oui ozoyeba ke makambo ozoloba eza faux mais lokolo te ozopesa émission ozolia mbongo wana oyebaka mbongo ozolia oyebaka baoyo bozosalir ta ekebeta bino fimbu boliaka na mbongo na ndenga propre nzambe akobeta bino mamu yo surtout yo mamu oyo Afrique du Sud oyo mamu trop c'est trop luka na wata makambo mosusu na ba YouTube ozomona te kaka bango na bango bana paster mutu baosala ka ba n'importe quoi mama eza bana mosusu bapaster bakoma te naboyi te nalobi mama soko otali na miniti oprenye soko oteyebazaka vraimen mwana nayebi te azaka vraimen mwana paster mokuna ye kaka makambo moko alobaka ezalaka ya minene bato mpe bakwari ye kaka bato bandimare kaka bato batama na kati ya moto azomema bato na kati ya nini oyo ya metro tolobani moto azomema bato na kati ya tramore donc tokota kaka biso nyonso amema biso mais eza na bato misusu même metro eye bamisusu mpe omwana bakota te même metro eye mpo ekota bato na nini ozokende opréféré ozelaka tour mosusu nga mosikama mwa voilà azomema biso mpema na ndeka balobi na babato mpenza na babato mpe tozokende tokoma te mpo même balinga likambo na te
Côté de la bataille, il y a un temps, mais pas dans la yété. Ouais, si on dit mélange, mais kasi réponse nanu ngana cha moi maloba mukia Marie Misamu bon tozonga voilà il y a réponse je appelle voilà mutu nyonso na posa obenga benga o eza motola ngai tozo sa mo ba analyse no mo bozo mona ndenge makambo ya sœur na so Marie Misamu ezoleka bon to tiono vidéo ya sœur Marie Misamu tonga zaki na bomo ndeti biso toyoka makambo nini azali koloba basala émission on a Paulin Mukendi les grands charismes toyoka na bino ensemble nangena ila yo photo na ngai ya mariage nangena ilo cassette na ngai ya mariage yomukolinga komona ngoloba mwana oyo mwana ya véritable papa nani kombo na ye papa ado merci mwana moko aza na Londres contre anniversaire na ye eza vendredi le 13 mai akokisa 11 ans libala esalemaki il y a 11 ans oui. Et ça, il y a 12 ans, puisque là, on a côté dans quoi libala, des qu'on a kozwa semi, et puis moi, on a biso, à quoi ça comme ça 11 ans, quand la midi était donc vendredi ou les 13 mai, nous avons va permettre à nous qui nous fêter naïe, naza une invitation, bah bien singaï, na Irlande les 29, les 28 oyo, nous qui nous fêter na Irlande, et puis voilà, on va pour rejoindre un gars. Alliance, qui a monté une tessali, libala, motema. Motema nde mutu yango nde mutu olakisa soki nalingi to nalingi te ok nzambe mpe abimela biso bozoka voir Marie Misamu bien volume eza bien la famille bola ete bopartager la famille tozosolola lelo tozosola biso nyonso toyoka bo mama sesa azozonga lisusu abimela biso toyeba mitema bato oyo yanga motema eyebi soki nalingi to nalingi te donc mpona koloba alliance syrien nakokolata alliance me nazosala parce que mikolo so olobi obala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo mais so nalobi nabala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo masaka te na kati na yo mikolo ozosimba kaka na mwa image moko ya stabilité ya mariage ya image ya stabilité vraiment na raison lelo oloba yango parce que naza na raison te naza na raison comme naza na raison te mais puisque eza réel eza vérité que Marie Misamu akotaki na ndako ya libala Marie Misamu abala Marie Misamu aza na mwana aza na Londres ozaka na mwana moko aza na mwana moko Marie Misamu abala Marie Misamu abala nini abala vierge on est à précision moko importante Marie Misamu abala vierge et puis ndenge naza boye nayebi libala ndenge ezali boyoki na obino moko to ndenge Paulin Mukendi atuni eke obala wi obota wi bana kobabi mwana moko alobi bien moko miso silite bakotuna epe nyonso oyo ezokomi loba lelo o bato bazoloba lelo ki ana bana mibale Paulin akotuna yango mais pourquoi akobomba ntango azalaki na bomoi likambo bongo pourquoi okobomba même ngambo so nazali Marie pourquoi lokobomba likambo oyo ya boyo lelo ya soni ndeko na biso mwasi place azali kimia ezalaki te nga nayoka balobaka ke soki okufi ozwi kimia nayokomona meme okufi na bamboka na biso ya bakongole kimia ezalaka te mpo niveau oyo ser Marie aza na kimia te donc suko abimaka mpe baotambola omona nde bato baoloba abimi atambola abi moye mpe naloba eza te asisi azongi na tombo na koti mpo mabele ezoganga fame bamari fo baya baloba babibie papa bariti toyebi ke oyoka bana ngolo ebele baza abone ebele pa ya mama sese na minute nde nazotala boye naomona bato baotala live na nga oyo bakoti batali na oyo babimi eza 19 personnes ya ngola
19 personnes ya Angola c'est que ba omona émission oyo bato bakota ki plus de 30 personnes balobi bien bato Angola baza 19 République démocratique baza 15 Belgique 13 ça veut dire nga ekomara nyonso bato to bakotaka ekoma émission oyo il faut komela vraiment papa ya Ritz alobela biso na vérité qui est Marie Misam po biso nyonso tato lobi ata tozongi moto akoyeba vérité ezalaka ye papa Bariti wana alobaka pe te toyokaka te meme na matanga tomona ye pe te papa abima alobaka liloba moko motema na biso mokobika alobela biso ta liloba moko po oyo na makambo ya Marie oyo ezosala bato motu pasi okende be mama ye na oyo ya bimisi okende be pasteur Denis les abimisaki ya otonga be ba frère mususu baleki epa ya Alvin kuna sœur mususu aleki ongai nazaka pe danseuse na ye a confirmer yango oyo makambo Denis lesi alobaki ba mama ba téléphone eza nango awa na tala lem pour na bloquer appel na bloquer ba appel voilà mutu nyonso na posa benga aza idée ya kopesa mpona makambo oyo nyonso ezoleka mpona ya Marie appel eza nango bobenga bopesa bozaski oyo toyoka Marie Misam aza boye tozoyoka déjà kopala vierge napala vierge naza na mwana nga moko aza na 11 ans mwana wana lelo komona Ritz bimavaki oza na bana mibale naza na bana mibale te boyoki pola tuni alobi po ebimaka kaka ke oza na bana mibale vraiment moto azalaki na bomoi alobi aza bana mibale te siko biso na bino nala koyi koyeba verité na ye biso na bino à part famille na ye à part papa Bariti moto akoyi koyede biso po expliquer biso ke pourquoi ngai nasenga divorce mais pourquoi Marie asenga divorce pourquoi ngai na Marie toboyana pourquoi pas aller maintenant au téléphone pardon oui allô oui bonjour Lucie nayebi nazo bengo naza na live dans 10 15 nazo 6 nayebi na nabenga nga déjà merci naza na live ok bo excuse nga mutu abenga nga tina nini ekosala ye kaka esengo moko boye abomba mwana oyo ye moko amemi 9 mois eloko nga nazokamba po toyebi ke bato oyo babombaka bana mingi eza kaka bapapa eza kaka bapapa mutu babombaka bana omona papa laka akufi bejourne bana babimi ya mikolo bana babimi gauche à droite mais eza pasi mpo mona mama abomba mwana na ye obi abomba bana na ye omona meme mutu aboma na bana nazotambola na bana na ye eloko nini oyo Marie Misambo azangaki mpona kobokola bana wana na Afrique wana na position ya Marie Misambo akoka meme kozala badomestique mibale misatu mpo babokola bana na ye na boti nanga mpe boye une semaine so naza nanga bien naosati nzoto nanga eza makasi na bandi mpe misala na ngai pourquoi tolingani te Denis lesi yo nde moto memi kulo yaka pasta oyebisa biso Denis lesi na papa ya Bariti Misambo kutu mama ata lobi na ye tozoyoka na biso kama makambo soki obi nango lokola barestation lokola mtu ya la proche na bato ya baeglise to mosusu bavérité moko boye ekozala wana c'est normal biso tu tokolala bamikolo mwa place bamikolo bazoloba mato eza oningo oyoka eza nini zongisa nini c'est ça mais je crois pas que Marie Misambo vraiment akoki kobomba mwana nini kalanga bandeki kozala soki neti namoni mama bokabona akenda Angola non c'est le pasteur Chadra akendaki Angola sikoyo ntango aki Angola ibobebani après non, Angola, et puis après, est-ce que c'est faux? C'est vrai, parce que le
Qu'est-ce qui s'est passé en Angola là? Angola au fait. Oui. Qui décide qu'on a 10 ans yangoyo. Papa Ado. Oui, Papa Ado. Et ça quand on bibani nyon sonde ba voyage. Ce qu'on telle même majorité ne tout dans la Europe là. Au moins la mobile l'aime sous. Azaki na mwasi na o ya loba ke ngai mwasi na ngai ye le robala. Mais là rien na mboka o etanga miro. Ah, amone mwasi mususu peut changer na ye. Azu na mwasi mususu là tu peux papa ba riti wa Papa Ado. Et yaka bongo a compé na Angola bonine mwasi mususu atiki ne sœur Marie. Ce que sœur Marie a au salani. Azaki libre quelque part même azaki sœur. Abana ko sambela de kaka yobo kuna mamu ba olo ba ble mo kasa Marie misambo azamu sa oui. Azaka mutu ndeti batu nyonso c'est vrai. Azana droit ça la vie na mais pourquoi batu boni ko tika ya Marie te likambo pe mutu te akotika ngo likambo fo boya ko yebisa biso ka vérité. Pona nga pe ngai pona nga mama sese na zoba même lelo Marie misambo wana azana mwana nga pona nga na sepeli na nga. Soki vraiment azane na mwana mususu nga pe za mabete atike biso mwana. Mutu moko te pa kozwa mbongo akoboke la mwana wana. Apesa mwana na mbongo. Bala on peut faire un petit bateau. Non. Tout qui n'a 10 ans à Angola. Réconciliation comme réconciliation. Oyo azana Londres moi na ngai il y a 11 ans. Oyo azana Angola des papa ya moi na nga oyo ya balangai vierge. Oyo ya balanga na libala. Bandela sous malamu parce que c'est très intéressant. C'est pas et pour babala ye vierge du coup bino so boyoki mamu toyebi kyoza mwana ya pasteur mukuna to boite na yebite soki eza mwana solo be mwana o baba kaka nyesi ou bien je ne sais pas tant sur place ozala ki kovanda bo mona makambo ebele mais pour la Marie misambu tolingi ya Marie apema na kimia. Ya Marie ape manakimia toyebi te po rythme samba bon tabali ya ngwana ba makambu nyonso o ezobima ou bien ezani biso toli to yeba po rythme samba abali ou bien ezani bato bazana ngola bo aider biso vraiment na biso soki kembo aza mwasi bien mobali vraiment bo aider biso babilo na biso faut partager yango botina lien na biso na bato bazana bangola kuna po papa Ado amona ata yepe fo aloba po aloba kate ti Marie misambo asali succès na ye amonika na miso ti ya Marie akufi amonika na miso alobeli biso te liloba moko te po motema na biso mokobika yango tosengi na yo papa lelo na oya minene ezoyela biso ebi mapa Denise mabe ebi mapa mamu mabe tosengi na yo il faut lobela biso vérité. Alors maman so kemba abini c'est Denise nde il faut asilisa makambo o kasi te yango tolobi Denise na papa Barit obi pourquoi tozo ba bien Denise na papa Barit. Maman, moi de tinga na za libala boy. Moi de nga na za libala boy. Problème na nga na mobile na ngesa biso mi ba mi toto yeba. Le lot so to za na problème ba otuna moi si ba otuna pe mobile. Papa Barit akena ngola tong ba boyene na mana na Marie Misam. To éviter vérité ni la 4. Papa Barit pas ko le ba to vérité oui, Marie Misam mazana. Aza la bana mi balé je confirme. Pourquoi je confirme? Parce que tant ngana Marie Misambo to boyanaki parce que azawaki zemi wana yango ngana boyaka aya Marie ozo comprendre yango to lobi Denis l'esprit aya ko lobela biso ngo que c'est vrai tant Marie ba boyana na papa Ado ezaki pona problème boy ou papa Marie Misambo aboyaki papa Ado tant so papa Ado azaki na Angola Marie Misambo pas ko quantité et ça arriva nango. Pour tout à l'heure, tout le monde a bien dit tout ça en Europe. Mi bale bele batika ba fete na bango na Congo. Mais ba ya na ba ope ba kutani na mwasi bo bazu. Ba kutani na raisa pindi.
Fille pembe, bonjour à toi, Raïssa Pinde. Azui na épée. Abali n'est pas moni, c'est bon. Et ça a raté. Yango tolingi toye ba vérité. Tozana posa toye ba vérité wana. Po Marie Missam azana kimia te na tombo na ye. Et puis moi ça la ka ba rêve nana lo ba ke Marie Missam azo telengana. Moli moni c'est vrai. Papa Congolais Marie Missam azana kimia te. Fois que na kimia. Ba pasteur ba qui ne pena ba prier ba pasteur la kaf ba pasteur a solo pour Marie Missam bazonga. Marie Missam aussi abima na tombo na ya azo tambola ka wana. Azo ta soka lemba zongi ma bimaka. Azo mona nde ba maman international dans l'Afrique d'ici. Azo loba n'importe quoi. Azo mona photo de Nile azo loba azo bate biso tozo bate vérité za wapi. Ba maman ba ko bo mabana te maman me mara 9 mois. Maman bombaka zemi nende ka yemo mama lo baiki oh zemi nanga bimaso na 3 mois na 4 mois to biso be to ba kokola to mona pena yaya quartier na zemi ko ti alelika libumu parce ba mena hôpital aboti to kamwa mais si makobota abombaka mwana nete abombaka ne zemi mais abomba e mwana te téléphone déjà ouverte mutu to aza poso kobenga surtout bato balingaka Marie Missam pe balingaka eti lelo même azate pe asonam fo bo benga bo loba bo bimisa o ezala pala bino nde ngana o bimisa bo parce que c'est trop to lingalité biso ba congolais ti mutu na tombo ela pe likapso pe mutu alobi batiki me lokwa pasteur Peter Denis les yo oye ma bé, aye ne ko bébé ça sur internet. Quand on me soupelle me sort le bané vérité, mais toni to ba vérité wala. Nana yo le bané to c'est vérité wala. To zo misa vidéo ya Marie Missam moto ba otala. O ngala zo tala na bino bozo yoka. To ka vérité na ye moko. Vérité na ye moko zate ke Rabbi Michel so ba voye sa kalamuto asali ko azui fois na ye non to kangana bino il a passe c'est triste je là ya to luka voice on a zeni non on a zeni non vidéo na ye ngoyo ils appellent la page nanga Marie Missam abala azana mwana azana 11 ans na 11 ans comme on est oui Missam ngana lobi confusion mo ezaka na moto moko akenda Angola est-ce que moto wana akenda Angola yende mutazana Londres na mwana ya 11 ans pour comprendre directement c'est facile à comprendre que bato bayebi finanga ite mobali oyo abala ngai vierge na bande lisusu parce que c'est très important abala ngai vierge ye wana akotisanga na ndako ya libala aonora ngai alatisanga bag nalata voile ye wana akotisanga na ndako mpe abotisa ngai mwana moko mwana wana aza na 11 ans sikoyo aza na Londres donc kombona Ruth Missam. Ok. Voilà. Siko, il est pas à Londres, papa ado. Aza na Londres te, aza na Angola. D'accord, mais tant biso yoga place au Kenya Angola, est-ce que vous goûtez tokutana ati sapilo beta le sol Angola kala oui na beta ngokala parce que eza réel eza vérité na ngai mobali nanga soka aza na Paris te na koko lobate ki aza na Paris donc soka aza même na o na lubwa ko soka aza wapi directement na lobake mobali nanga za esika boye donc vérité na ngai yangwana na kutana na ilisute histoire moko très compliquée eza mokumba na ngai oyo msunza ma permettre nga na memango eli koloba te ke nazaki infidèle eli koloba te ke nasaka mobulu avant yango na lera moninga lobi na nga oyo aza nesutina te non nakotaka vraiment libala ndenge wana ndenge nauti koyebisa libala wana ezali malgré aza na Angola libala ezali malgré aza na ngai nayebi yango te sekele ebomba mipai na nzambe lelo bina kokobeta tulo ke libala wana ezali tamsunza ma permettre ezali sote comme mpe nakokobeta tolo libala wana ekabwani epuis tamsunza ma permettre eke tozala donc tika nzambe akambanga ndani ngakamba puisque ya ebi futur na ngai ok Marie pour te clôturer aspect ya libala na yo po tozala sincère
Oui, on veut quand on biso marine à l'ingo ça face B. Ngai biso na bi papa. Musique wana muteli sarangai. Musique wana leo batu bafinga abiso. Ba bossa na kake. Il faut pas battre la réputation na biso. Pour yango ndi muteti na ke ba diable, ba démon, ba lenga liboso na biso. Tant yo za ko italinga, ozo ko ba n'importe quoi. Oh yo yebite. On s'est allé na 10 ans na to azo ko italinga. Naza ko italite. Parce que le musala o naza nango. Zoya. Musalo naza nango eza ya likolo na ngomba, eza na se ya mabilité. Na likolo ya ngomba bamona mutu facilement. Donc 10 ans de fidélité. Wana na bina yebisa yo yango okukwanga comme okwanga te olina distraire. Maintenant na croire yo na fidélité to na moi. Kwanga na fidélité. Bakuna nzela. Kwanga na fidélité. Oyebiki naza mwasi kitoko. Naza bien. Soki nazalaki fi moko oyo kaka ya loyenge nde bato bamonaka nakota mabala kombe mpe na bima me nakota mpe na bima puiske baproposa yango mama babi kokota libala sikoyo balobi kokota mapa deni lesa baike azala eda na Londres na mobali kuna na Londres ozomona sikoyo tolanda ya mari ube tolanda nani bino mo bandeko bozoyokanga mutu na fasi tolanda ya mari be tolanda nani tokaka timo maloba moye tokango tina suka ezokata yango kala te tokango tina suka tokango nzela mutu azobenga tokango tina suka anga ya mari yo ya koyeba leza mabe oyeba esika baprete baserment na bango basali ya nzambe biso toyebi te na ya faux na ya vrai ngai nabwakelaka na bango mabanga te nabwakelaka na bango mabanga te bango mo bazelaka jour asuka bango mona nzambe na bango o pasteur azongisi bo pasteur bakangaki bo pasteur bazongisaki bo etalaka ngai te nazapa azo na moyoka bebiso nde wana nazapaka na boyne ngai mpe nakota na kati nanga mutu nazoyoka na bato bazoloba na boye tosalaka masumu ndenge moko ngai naboyaka nanga babiloko wana ya basali ya nzambe ngai naboyaka ngo pourkui naboya yango parceke ngai moko nde naza boye naza protocole na ndima kosalela nzambe na kiprotocole mais avant osalela nzambe il faut ozala enfermi il faut oza enfermi okoki kozalaka boye totelemaka boye bamona ko protocole ekosimba te il faut yo moko ovanda olanda baenseignement makambo nyonso ti ndenge nini okoki kosalela nzambe ngai nabangaka likambo ya basali ya nzambe o mosala ya nzambe wana azongisi boye asali boye azongisi boye azongisi boye asali boye tali ngai te ngai yanga naotalela kaka nzambe na nga balakisanga comment prier comment adorer balakisanga ndenge nini okoki kosala barepentance donc kondima na nga moko ekosunga ngai nanga na bana nga na mobali na ndenge bapriere na biso oyeki mama donc batike eloko papa na riti po aloba po après kobota ya rite après rite kobota est-ce que abotaki lisusu ye bakabwanaki na Marie Misambo parce que Marie Misambo abotaki na kati ya libala mais oui c'est ça ndenge alobi kindoki nini ezobima kuna bino naokamwa mpenza oh ba voice voilà moto abengi ok oui allô oui non te oui ngoba basakanaka na basali ya nzambe te bazala ya bien bazala ya mabe esika bapesa baserment na bango tozalaka te kondimela nzambe servir ye eza pasi eza mokuwa mama nga moko nazalaki
pour nous ça enfermé pour nous on ma protocole et ça dès que on l'a maman comme protocole non il faut l'andamater il faut l'andamater lelo likolo lelo mai kalambai lelo azo sambwa kaka likolo kaka ya mwana mwasi ya penyel so mwana mwasi ako changer comportement na été ni oyo akoya ko remplacer mai kalambai kai et puis mai kalambai ya nzambe azala na yo papa oyo kobala pona vina yo ndimaka te ke un jour yokoki kobala o jeter l'éponge tolingi ya deuxième tour te osiko tozozela siko oyo ya yo moko sikoyo nzambe ape mwasi oyo akozala intercesseuse mpo na yo ntango yo otelemi na liboso kuna ozoteya ye azosenga na nzambe asala baoyo bayaki na kati ya baproblème bazalaki na kati ya basali na ndenge yo otelemi ozoteya bamona yo te me bamona nzambe oyo ndimela bazwa solution na baproblème na bango azala mwasi oyo azopesa yo un plus mai kalamba yoka ngai nazoyebisa papa na ngai yoka ngai nasepelaka na silence na yo nasepelaka na silence na yo ata bato bazoloba de gauche à droite oyo banini yo olobaka te na ntango wana nde ezalaka danger otala moto oyo bino bozotanga nkombo me ya azoloba bino elo te me bato bozokomprendre te na moto okuta oyebi nio ata mai kalambai te me ozolobela mai kalambai ozofinga ozoloba banini bandeko ya bapoto bandeko biso nyonso bando soki toedike bango malamu te mwana na yo azwa gifle apesa o mama eza bien te na kishasa mwana apesa o mama mbata me okangisa ta ye na mama yanga okanga porte ya ndako akolatela okilota jini akoloba na yo ubie ye ubie yo na mama oyanga otombola loboko na yo beta soki obeta mama na yo te soki ogifle baparent na yo te koma okobima na libanda obanda susu ya libanda non fami na yo okoki kosala yango mpe libanda te soki osala yango na fami na yo ozobima yango na libanda comportement identité yango wana tozomona yo yaya atanga koperdre te mpo na yo mais opesi biso déjà identité ezocontinue peigneur il faut bondela te mpo obondela te mpo okanisi oyebi naza na 18 ans nasalaki vi te yo olingi vi nini osala vi nini yo olingi osala osi oboti okomi déjà mama oza déjà responsable vi nini sikoyo olingi osala na ndenge oboteli kasi banda osote bamire banda kokota baconseil banda kosote bamire banda kosala oyo olingi kosala mpa osala vi te maboko maîtrise nde eza te yaya divorce maîtrise eza te basa bamédia baobala bino ndeni ozofilme mama omonaka makambo yango bofilmaka mokongo nzoto ya bakaleson tomoni mipende kaleson ntina libumu soutien wana soki ndeni balobi aosala publicité na ye babe asala publicité na ye ya biloko na ye oteka ata bapublicité na yo nyonso omona moto nini congolais nini yango asala bapublicité ya bakaleson soki oza na eloko na yo ofungoli marketing na yo ozosala banini oluka bato misusu basalela yo babombi ya bombi ya elongi te amisambwisa nzoto atie likaya buloko babakisi likolo ya mungu apo mwana mosali na nzambe banda na botama mbala liboso na okaka bana basala nzambe basala boye ya modele ya mwana mwasi koloba te ke po eza poto éducation ba éducation bamisu mpe baa na poto baa na baéducation bien baza okondima kutu te
ya nini yango ya bakalesa bagani ubia basuti ya banini oh maman bino bozo kokumisa te aza na 18 ans peut-être tant yo zokumisa aza 18 ans na mwa peut-être oyo kutene na mobali osokomaki mukolo ondimaka te ki okoki obala yango na il faut répondre na mwana moninga ndenge wana osoko sa maman moko ya éducation okopesa mwana na éducation maman ndenge oke kuna na libala na yo non retour eh 18 ans ozokola na bana na bino boboti bana baboti ekomi siko fier na bino ya biso na papa na papa nda balaka nga na 18 ans na makokola bazoba eza esengo siko ya bina sakana kate na zongisa ka boete kiakabi wow shau ya kama be makambo yo ma tata mwana ujuta takana makambo yo d'accord maman, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà bozo kakanda batu bazala mukilifo yeba mutu so bando matavi mutu so bando matalavi il y a toujours des choses qui sont bana zo respecter ba parenté. Ok. C'est ce qui me fait mal avec le Nanakata. Tokata ndeko na biso awa. Ndira yebite ya kati. Voilà. Bandeko nanga bino mo bozo kande to sala émission. Ngai na ndeko nanga moko mwasi. Bozo mwa ndenge nini batu bazala kanda. Kanda vraiment eza. So biso ke kanda eza te tokosi. Toza na kanda makasi. Parce que vérité eza te. Tozo mwa ka mensonge na mensonge to beni likuta na likuta ezo bima. To ebite ba youtuber mtu bangi baluka bongo basale ki kop na pasta to ebite eloko nini eza wana. Yale to tsuba ebite ke bari busuma ngara mwana mobali. Abote na pasteur. Pasteur moi entre ponga bina na foi. Na solo rythme ezala na leki ya mobali eza lokuta. C'est le deuxième mensonge à liboso te yango ne banda mensonge à liboso ezaki mukolo mo abeta ngo alobaki non maman nazomona mobali no aza na voyage tout ça là ndenge bozana po maman sana ebisete mbana ngai to vandi naye abote na pasteur moi entre ponga bina na foi. Batika misamu avant na kimia je regarde la caméra pour dire que toutes les informations au ya lobby c'est moi na misamu eza fausse. So que harmonique a une information vraie à revenir comme ça là on bimse na ba preuve ya bilo nyo sona loba et puis na bimse ba preuve ya ba origine ya ba ministère na bango etika banda parce que toyebi to découvrir bango lelo que sorcellerie dans l'église banda parce que ba ministre belé ba soit disant ba passer belé ba banda na bilo ka bokoko hérité par ba papa toyebi abota mina mama mbale mama na ye moko na mama bango sirène na bimana mai toyebi pourquoi na ba ville si on ne parle pas parce qu'on ne veut pas. On ne peut pas passer à la télé pour venir dire des choses comme ça. Abote na pasteur. Donc non mais attends, il faut au moins tu sais, oyebi hein, il y a mambe belé na Congo auto yebi mais to vandi bien. Ah bon? Il y a des serviteurs qui ont commencé le ministère avec la sorcellerie, avec la magie, héritage, il y a fétichisme na ba parents, to yebi. On va côté na tondi sa stade de martyr ba numéro banzoi akabeti numéro banzoi ningani ba tondi après wana to yebe ba numéro ba kitse ba taba to yebe ngo to binyeza mona yana ona TV oyo ka batuta batolo Alvin ngana na camarade ya chauffeur ya moko kawa azolo wana avant mata croisade na triomphe la beti 4 boula ya papa amele biloko makasi lera azuya abeti numéro banzoi batondi plein na triomphal plein na tosi toyebi yango peuple nzambe bungi na mutu ya bato wana combien de bato bapesi ba offrande ba misala baby
Bavia bato baby, ma maman bato ko abusé, ma sœur bato ko bien, ma sœur bato aye na santé a bien comme l'église a bien malade Alvin. Conduire attention bato ailleurs. Aso même bato na attention faire mais ça mo ça dans ma béré. Ah bien mais ça vrai problème. Ba plein ba beta na ba numéro ba nzoyi. Toujours bi ba bien on a surtout. Ah, les bateaux ça va fille. Pas que d'abord bimana ba garçon ba ina bon ba sperme. Tu veux ba bien on a surtout Alvin. Si les gens ne parlent pas, c'est pas parce que y a bibinoté. C'est parce que les gens nous refusons de tomber si bas. Il y a ça émission na TV na nini tout ça là pour attirer attention parce à la visibilité. Mais bazo que c'est une église son était Alvin parce qu'il y a pur que ça. Ils ont bimana les amuké. Il y a pur que ça bango clique na ba tinda ba fille ba yela ba super ba Alvin. Il y a beaucoup de choses, excusez-moi pour le terme, mais ils ont fait plus que ça. Ils ont fait Bozo kabino mondenge proche ya Marie Misambu. Frère Oyo bakabona na Marie Misambu déjà avant akufa. Mais quand même elle ko défendre, elle ko démentir que makambo nyonso bazoloba eza mensonge, eza likuta. Voilà, bino mo bozo yoka batu ebele bazoloba. Bato bazoloba kiazana mwana baza mitie. Bato baba ki bazana bana te baza ebele. Pe mutu nyonso azomona ke eza na ngo likuta, même so bobengi te vraiment beaucoup ba commentaire pour na komba ya Marie, moi si oyo asepisa biso na musique, moi si oyo akufa Kongo ningana otobengi Zaire eninganaki bato balala te toyebi te mutu ni susa kokufa surtout kotola bango kuna. Toyebi te mutu ni na kokufa bakolele ndeti ya Marie. Po ya Marie vraiment tolela kiye. Pe mutu alina kokufa na retraite. C'est que Nzambe quand même pe ayeba kiye. Non bon ça. Voilà, c'est que vraiment Nzambe ayeba ki ya Marie. Voilà, ici. Excusez-moi, c'est que vraiment Nzambe ayeba ki ya Marie. Mutu nyonso oyo ayebi ke na nzembo ya Marie ebaki se moloko mobwe. Malgré même temps azaki bomoi. Jamais pe bola mona ezalaki. Mabe pe ezalaki ka ebele. Bazali ka kolobela kombo na ye. Batiki ete ti akufi. Batiki ete. Pourquoi ça? Bon ki eta mawa. Bato wana ba okino kozwa ba analyse ebele po bato bakota. Batala bino bozwa mbongo ya bolia. Bon debo kina ata fleur apa ma no otile na tombone. Fleur. Bien bon abo ozwa ta bo fela o bo felin o ba kufela o. No tike na bango. Pourquoi niveau à motema mabe boy? Maman pona ngai taki ma cessé minga lo bezate po yo mona yo yebi mingi yo yebi trop yo ndomto yebi histoire nyonso ya ba passer na Congo yo yebi histoire nyonso ya ba chanteur ya ba chanteuse chrétien kuna na Congo loba ngo RO yo koloba te so mutalobi yo bimi non loba ngo RO yo po bato ala pe ba yo kaka bango ba yara ba telema ba loba to boy te ki makamso ko loba ya solo mais tika ya Marina kimia s'il te plaît aza pe na famille aza pe na bana so boza posa bato ba ya okota ba chaîne na bino to boy te mais boluka ba histoire ya bien pona oloba to boy to kota la libulu pe to zo senga na papa ado na ngola falu pour le quoi Denis les salobi bato baloba to singa na ba auditeur ba ma gloire o ba ba proche ya Marie Misamba auditeur ya solo
o basimba ba mari misamu na pare ya ma gloire mondele bango pe bayebi makambo pona oyokaki mamu atangaki kombo ya producteur na ye ma gloire mondele atangaki kombo ya producteur o mobali oyo nayoka soki ya chibo o mobali oyo azaki ya Diana akuma ya mamisa bango pe bakoki koloba po omoni mutu meme abomaka makambo soki opusani pembeni na ye oyeba ata secret ne mokie so aza na 10 secret ata 5 ata 2 okoki koyeba balobela ata biso batika biso na équation boye te voilà o mama c'est ça azali nango yango wana pa aloba na journal lelo mpona Marie Misambu tolobeli Marie Misambu tolobeli mpe Penier tolobeli mpe Pasteur Denis esi totie foto ya Sœur Marie po eza pe likambo ya Sœur Marie yango biso tozobundaka basoda na ye bato tolingai miziki na ye tozondima te soki mpe eza ya solo problème eza te mwana yango tomona ye po tosepela mpe quand même ke ndeko na biso batika ye mwana malgré abombaki tolembise kaka aussi aza te soki azalaki ye moko yango ya kodefendre alingi oyo ya koloba lokola aza pe te tosala nini voilà tozosisa voice oyo après mama c'est ça azokata tozomona na makambo mosusu bo like bo partager esalanga bien vraiment voilà nayoka nanu aza moto oui allô oui bien Azazia non bon dans 10 minutes s'il te plaît pardon ok voilà tozozongisa émission na biso oyo ndeko na biso azoloba asilisa ozala pauvre ozosouffrir loka pauvre ozosouffrir bazoseka babeta mololo leka nzambe bandosala grâce problème osimbi kisi oza na kindoki donc nzambe asalaka te ka kisi nde esalaka parce que nano omoni gloire na vie na yo te parce que oza nano na pauvre ozotelengana na se yango ozozwa te yangoloba na moninga nzambe atongolo kaka babandoloba na oyo voilà merci beaucoup merci vraiment oh frère na biso alobi à défendre mpona Sœur biso Marie Misambu voilà Teresa Kalumbi sali ma sœur biso banani to condamné voilà vraiment biso banani kasi yo ndongo ozo comprendre mama Teresa Kalumbi mais bamusu bazo comprendre te yo ozomona te ke YouTube nyonso eza koyinda ezaka kombo ya Marie c'est ça baoyo bazo comprendre biso mpe tozo comprendre merci mais baoyo bazo comprendre te merci na bango kaka mpo tozomona kutu ndenge akoloba te Denis lesi moto alokoya makambo aya kosilisa yango mpe tosengi na papa do tosengi na baproche na ye tosengi na bagloire mondele baproducteur bango mpe biso baza mwana lisolo oyo ya Marie bakoki mpe kobeta yango parce que so tolandi bien tokomona mamu na Afrique du Sud ndenge azoloba makambo ya Sœur Marie so bolandi eza mpe na bapage eza na bachaîne na ye on dirait mpena ye azalaki ka pembe na Sœur Marie nayebi te ndenge azoba mama soki mwasi wana baoza proche ya Marie Misambu nayebi te soki ye nde moto abengaki ye alobaki histoire ya Marie nga na bino toyebi te c'est ça le problème merci na bato baopesa mama Cécile confiance toujours mama Cécile na bino assise émission ndeka na bayi oyo baobenga babengi baoyo baobenga te clavier eza na vous le clavier bokomakoma bolobaloba bobimisa oyo boza yango mpona mariane mpona ya Marie nyonso bokokomaka ko accepta yango mpo eza bongo système ya tribunal eza bongo nyonso bokoma tokondima yango mpo esi aza te moye mpe tosamba na ye eza te déjà asambaki déjà na problème mokedi toyoki yango na tie émission yango alobaki oyo akoki koloba babala ye vierge abota mwana moko comme le rite azokosa 11 ans na mai bientôt azokende Londres émission biloko ya Marie tout wana moto aza vrai congolais atalango mpe na basérie oyo so tozalaki na ba 16 ans 14 ans et 12 ans totala ya Marie moto akosa oyo akoloba na posi aza te. Voilà, merci natiki bino bayebaninga mama Cécile bo like bo partager mama Cécile tiki bino po azapela makambo susu
ya kosala bato batala émission te bolanda ngo na page eza ya bino eza nyonso ouverte mututu aza mpota kokota cli akoti télévision na bino yango wana botala mama Thérèse abini botala esalanga bien makasi voilà mama Thérèse abini a effacé namoni a effacé yango abaokoma biso asala erreur a effacé voilà mama Thérèse anayebi te ongoloba nini kalumbi nayebi te nazela yo ou bien nalingi nakatalanga bolobi nini merci na bino nyonso na Raissa Pindi na Kembo voilà ye drapeau ya Angola partage yango komisa yango kuna papa ado amona ngo papa ado amona ngo voilà amona ngo Richa oloba nini Richa oloba nini Lucille aloba nini Richa aza mwana azoyoka na ye soki azotala azomona bémission oma mpe toza mpe na live baza mpe azotala akoloba nini Richa koloba nini nongo luka mwana ye marini oyo na mariage na ye na mariage na yo kaleta bisengo to yo kobebisa esengo nini eske ozala makasi akoloba mutu nakoki koluka nde oyo akoki koloba mpe mokie fo koluka loba producteur na ye magloire wana mpena azalaki moto na nga kati kolia komela wana Marie Bisamba obeta na LC concert biso toke to mosusu tovandi na table tootika na basaki ya Marie amati aobeta concert babiso bamama sese eza yango koavante te biso tozalaki mpena concert boye na LC boye toza wana tolingaki ye mingi ezaka vérité vérité kobima nango ekebima me siko bato bakobimisa yango fo baya vraimen babimisa biso vérité yango tozoluka bato yango baya koloba po ya mariage ya kimia te bato bakomolia mbongo ne ti balia mbongo ne bazwa mbongo mpe bapesa yango etiti ete asali mariage bozwa mbongo wana bopesa ye peti asomata mwa liputa mwa pani mo balambela père Simon asoma mwa ta frigo bopesi ye kado nini kalikama mama baoya bovandi ta nyonso kwa ya kofongama ya koloba YouTube epemaka te biso topemisaka mpe batelevizio na biso mama sese bapage ya biso epemaka mpe ta moko mo navandi nie ndire naza te me naza me bato ya YouTube bapemisaka te biso tu toza na bachaine YouTube me totala mpe oyo nini nakokoloba na oyo nini nakoloba te merci na bino nalingi bino mingi mama sese fo atika bino tozomonana kaka na mbala nsima naza na bino temps à temps tokomonana kaka nzambe apambola bino nde yango mamideni toyebi te mama toyebi te mo deni lesi ntango azoloba ngo ndire likambo eza c'est vrai mais moko bavideo ya Marie ezali awa te donc totyango so otali na page na nga omona video ya Marie omonaki yango te mpo nazokata kala te bomona te na page na nga bomona video te na tie bino ya Marie video mona tie bino ya Marie azoloba prophète azoloba me toyebi te so eza ya solo mama obi mutu mosu akokosa mpe likambo eningisi Zaire mais eza yango kaka masonge ozomona bokota bobandela live mama sese bomonaki oui mama sese a expliqué nyonso merci natika bino mpe oyebika biso père tokipe mpe tozonga après toya tozala na bino bozala bino tranquille mosala esama nango nyonso voilà merci nalingi bino mingi bye